Yo soja capitaine Mobimba. Oya na civil. Nakacha ndako soda to te. Oya atraka sarapino yo. Ese sarande bongo capitaine officier. Ya solo ese sarande bongo. Ya solo. Ata ngo baluka. Oye. Ata ngo baluka. Yo mokonzi na ngai. Nazo peso lo sako chaque temps. Merci ma oya ko trahir ngai. Ko trahir ngai oya ba civil. Tilanda kwa kati ya civil ya soda. Babi msabiso. Babi msabiso. Tosale moneli kati ya tosale rebellion kati ya boko. Koba mindondo na population tozonga donc bakonzi eza nani oyo chef d'avenir soki chef nani chef de quartier azoloba ke petit bate mutoma mutanipatia 2 jours mutanisikia vraiment 2 jours tunafanya nini tunamusikia kapteni yawa complice unasikia tunasema hivi police nationale congolaise commando chinois breveté ACI Kamina tunasema hivi tulikuwa ku 2018 vers 19 tunakuwa tunatumika kazi ya police nationale congolaise tunakuwa vraiment tunaanza tumika kazi tunakuwa deployer Mugunga sasa bakuwa benye bakuwa litutuma huku chef de quartier anatuambia kwa maana sasa vile kazi mnatumika basi atufurahi me population imupigia mikono basi bakuwa atufurahi sasa vile atufurahi hii 2 jours tunemupatia mutasikia tutasema ba petit batakuwa kuimuchoma mu manyumba yenu vraiment banetuchoma mu manyumba yetu banetuingilia mu bakazerne banenda kwa hawa mkubwa wangu Enoke Elonga Kanyanya Enoke ni mkubwa wangu komando Jikaka sasa na mie na Kalonjimbo Alpha na ye ni chinois na ye banamuchoma banamuua ku masasi sasa vraiment bakuba betuangalilie donc c'est la population problème oyo ezawa tozolingande babimisa biso na kati ya mboko oyo so babimisa biso na kati ya mboko te tokosala rebellion na mboko oyo tokosala yango basala fait de route à partir ya lelo kati ya le 16 babimisa biso na kati ya mboko so babimisa biso te tolobake bakonzi nyonso ya mboko oyo bayebi balabala amemaki population ba civil et pas Enoch et pas nani Kalonjimbo Alpha bakende baboma bango lelo yo babomi Alpha na Enoch mais tozo déclarer lelo tozo banda lelo toko déplacer te balabala o tozo kanga yango basala nyonso yo balingi basala bakonzi bazo décision babimisa biso na kati ya mboko yo ba déployer biso bisika mususu bazo ba mususu batinda bango koto ndesuka na ngai yango wana problème oyo ezawa mon président ozo décision ya babimisa biso kotoyo mboko oyo tozo sepela nango te bakoteli ba élément na biso mibale na kati ya ndako babeti bango na masasi tobimana bango lobi na musala tozaki na bouclage kobima wana balobi kiote bango nde bazana ba arme sima baye kotela bango na kati ya palais babeti elongo Kanyanya Enoch masasi na Kalonjimbo Alpha nde to biso nyonso tosiliki jamais bakobeta promotion na biso masasi ya bongo te au moins tosala pe rebellion makambo esa nini ekufa nde babomi des policiers biso pe to revanche suka na ngai yango wana suka na ngai yango wana so tokutana ye tozongisi décision pas la problème soki ça met de route bimi tozonga na décision te tosala revanche président de la république bakuwa betuji capitaine balabala na de quartier bayebi kama hivi hapa tusha deja kufa bakuwa banebengile en tant que civil ndio anasema hapa ni pa policier banengia wanaua hapa ni pa policier banengia wanaua sasa civil ndio nini civil ataweza kujua nyumba yetu hii bakuwa wanatunyangenya maarme yetu ndio nini batupatie maarme yetu tuko na maarme wanatudoka maarme bakuwa wanatunyangenya tungebapiga masasi batupatie na si maarme yetu tuko lazima hizo election ipite bien turudie mnakuwa kuisanisha watoto watu kubaingilia na manyumba
Toza bien. Parlez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ici au quartier Mugunga? Awa na Mugunga toza nde na insécurité na Mugunga. Insécurité eza ebele. Ndenge babandelaki nano na ba civil, lelo ekomi na ba soda. Ba rebelle oyo bazoboya kobuma biso awa toyebi bango te. Bazoya nano babandeli biso na ba civil. Ekomi 18h, 19h, tracasserie bandi. Okoyeba oyo azosala tracasserie eza nani? Bango nyonso balati bateni lokolo oyo ba soda na biso. Sikoyo lelo ekomeli ni wapi? Ekomeli nde na ba militaire baye kokotela ba soda, baye kosenga ye arme. Basengi arme na mbongo, moto ya bato ye aza soda na ye atika kim mastor na ye na musala. Me baye kosenga ye mastor. Bazangi yango, bazangi na mbongo. Nde babumi ye. Babumi bango baza mibale. Combien de civils? Civil moko. Nde babumaki ye na blessé mosusu soki bazwaki yango kuna na bakanya Ruchinya. Bango pe babumaki bango na bahero wana kaka. Me toyebi soki leta na biso soki esalaka nini. Bazwaka mbongo, bataxe, bazozwa mbongo nyonso bazwaka. Ekendaka wapi? Ole baela biso ba sécurité. Mais bazoela nde ba insécurité. Donc tolobake toza na bato bakoki kokengela biso lokola ba civil. Babandeli sikoyo bakomeli nde na ba soda. Sikoyo biso ba civil tokokufa lokola makayabo. Nde wana ona lingaki na ebisa yo, bo ebisa nde bakonzi na biso. En tout cas na Mugunga eza soki un mois nde eleki. Un mois nde eleki ava babuma nano ba civile o babumaki na amour. Lisusu après un mois wana na même heure 18h lisusu bazongeli baye babumi sikoyo. Eza biso ba civile po biso nde tokufaka ere nyonso me bakomeli sikoyo na ba agent de l'État. Nde bango wana babumaki bango mibale na ba civile mingi baza blessé. Boyebisa l'État na biso soki baye kolandela ngo wana te. Oyo azoloba aza mutu a jeunesse ya quartier Mugunga. Soki baye kolandela dossier oyo toko tumba nde biloko ba biro nyonso oya ba agent de l'État oya ba chef de quartier nyonso toko tumba ngo. Pona nini tozana na sécurité te? Ba chef na biso balobaka te. Donc ezande koya balie mbongo soki na ye kotonga kandako na ngai baye basengi nga mbongo kaka. Mais sécurité tozana ngo te. 19h23 balazi. Oyo tozoyebisa yo komisela bango na ere oyo. Soki eleki 12h, maire de la ville, gouverneur, bakomi awa na Mugunga te. Po topesa bango nini? Topesa bango bashida na biso, topesa maire de la ville. Avana no ayakate asondola biso. Mais soki gouverneur a comité. En tout cas, baebaki oyo kabiro ya quartier, kabiro ya nini, tout l'agent de l'État toko tumbango lokola nini, lokola société civile toko tumbango nde yango wana planga na suki Sengi na ba autorité. Ba autorité to sengi nano baya awa. Baya nano sur place sur terrain. Ba mona insécurité to zanango. Soki ba comité donc baebaki oyo tokomona aza anteni aza nini aza o nini tokobeta ye kutu lelo musale kozala te. Message nini na président Félix? Message on alingi na pesa président na biso Félix Tshisekedi eza ya koyebisa ye ke toza na sécurité te. Ye pe asali eloko te. Soki akoya kobuma nga pe aya buma biso. Pona nini alobi wana aza président na biso ndo totie wana. Il faut apesa biso sécurité na biso. Ye azolia kuna balie bambongo batondi balibumu na bango mais biso awa tozokufa na insécurité et pourtant que bango nde bakokengela biso lokola nini lokola citoyen congolais mais bazo bwakela biso kaka bongo. Tosengi président na biso Félix apesa biso nde sécurité ezala pe
mpe kutu kobosana te na dollar o na bango bazomatisa ezobuma biso nyonso wana na lobby. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes effectivement sur le terrain pour constater la mort de nos éléments qui sont tombés dans les services, n'est-ce pas, pendant qu'ils exerçaient leur mission de la protection de la population. Et finalement, les assaillants ont tiré sur nos éléments. Et à présent, nous déplorons 3 éléments que nous venons de perdre, les éléments de service, dont 2 policiers et un élément militaire, FARDC. Ça veut dire que ce que je puis dire, d'abord, je présente les condoléances à nos services, notamment à la police et à l'armée. Mais ce que je puis dire à la population, il faut chaque fois mesurer ces gestes d'engagement de nos éléments, de nos services de sécurité pour rassurer la protection de la population jusqu'à aller à donner leur sang. Ça signifie jusqu'au sacrifice suprême, comme on le dit. Voilà pourquoi j'ai toujours invité la population à collaborer avec nos services parce qu'ils sont à la première ligne et ce sont eux qui sont toujours exposés à tous les obstacles possibles. Voilà pourquoi il faut toujours les appuyer, il faut toujours les encourager, il faut même les applaudir quand ils sont dans leur mission. Ce que nous pouvons encore dire, c'est de rassurer la population parce que nous sommes descendus avec tous les services pour qu'effectivement on puisse constater qu'est-ce qu'il faut encore renforcer de ce côté-là pour que la population continue à avoir cette confiance que la sécurité est assurée par nos services. Voilà. Dernière question, certaines sources coïncident les rebelles Écoutez, je me réserve de ne pas brouiller la carte de renseignement. Il faut laisser nos services continuer à analyser chaque élément qu'ils sont en train de ramasser à gauche, à droite, chaque information, pour qu'effectivement la vérité incontournable soit dégagée. Mais il n'est pas question que présentement je puisse commencer à pointer X, Y. Donnons le temps au temps pour que nos éléments de renseignement puissent travailler là-dessus et nous connaîtrons la vérité dans la suite. Population munaona? Naona. Moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, munane, kenda, kumi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Masasi 17 ndio walibapiga mwa ile usiku 17. Watu mbili. Habana muza. Bana watatumaliza. Unasikia population? Si mko naitika, munaitika, musikie. Munateseka. Ni mie Michel, mimi nabambia tunateseka chez bajene. Il faut tupate sécurité, wazee watutumie sécurité. Hapana ya kibandi. Polisi kwa tunyanyasa. Iko nakuwa inaingia masware magharibi. Ayene hata 20h. Bananza lomba batu carte. 20h ayene. Carte na kwa telefoni. Banashamula matelefoni ya watu tunateseka mubaya. Mugunga. Unakutana civile usiku. Wanapenda bamukule telefone wala motare, wanapenda bamunyanganye moto yake.
par force. Atuyue kani watu gani biko nakia tutesa Mugunga. Atuyue wale wote. Atuyue kani soda kani nani me magharibi anavala teni. Unamwona ni polisi. Anatembea bila sababu. Bo ilikuwa magharibi. Ma 18 tulikuwa tuko na watu biko musoko. Tukasikia masasi inaanza. Donc walikia wakaingia njo wakamupudria wakamuuliza bunduki iko wapi, asia kwenda mukazi. Njo wakaanza limua masasi na njo wakawaua limoya. Atuweka ni watu gani wanaanza ua watu Mugunga tena. Njo hii. Njo imetu. Njo masasi walitumikisha hii mwele busiku sa waliua watu njo hii. Atubayuwe kani watu gani. Abikuwake vilikuwa vishaisha tena vinarudie. Nalomba mutusaidie, mututumie intervention. Patrui kwena kwa busiku kuba soda wanatembeaka busiku. Yo. Tulikuwa munyumba 18h. Tuko nakula bugali. Wamepiga mlango kipasi. Wameanzia kwa bwanangu Alfa wamempiga risasi ya muro. Mulete makuta, mulete na mabunduki. Mimi nasema papa hakuna mbunduki na hatuna hata sanfratu yapokea. Wanake Enoki amekimbia mshambre, amejifunika matela. Tuko tu pale msalo minaza kwa sababu wanangu anafanya samblana lala juu basimuwe. Wamekamata bebe mwenye aeneza iko na hema wamemtupa nje mvula. Nimebakia pale niko nasema Mungu. Wamenipiga makofi leta arume ya wanako mimi nasema haiko waliacha mkazi haiko hapa. Wamenipiga makofi leta makuta yote mimi naambia papa umu hamuna hata na sanfra kuna na sanfra yenye iko humu. Enoki amemfuata amefunula matera na amempiga risasi ya muro. Nimekamata bwanangu nimemtia kumugongo ananishinda na Teresa naanguka. Mimi namtia kumugongo na Teresa naanguka. Nimefika munjia mimi nalamusha bajirani hakuna mwenye alilamuka. Nimemtia kumugongo nimeenda naye mpaka hospitali. Kufika kwa hospitali asema na amekufa. Mimi nabakia wanani Mungu. Yo, walikuwa navala teni ya kuchangiwa, wanavala chini polisi, wanavala yulufardese, walikuwa basita, watatu wamebakia nje na watatu wameingia munyumba. Yo, walikuwa nasema Kiswahili muko Kinyarwanda. Yo, bakubaba walikia wakamata ile usiku wameenda nabo kumorgue. Yo, Mungu, watafute wale watu Mungu. Minabakia maibobo na mtoto wae mwamie. Minabakia maibobo Goma. Ai. Pale kwa ile gari mon frère. Tuko